nakangami na omona sulte na mo bana lingala na omona sulte moba miso proposant que non il faut tolongola ngo ala penda soki mobali wana penza alinganga na bolingo ya solo po likamba zeminde sika moto epelaka merci na abonné à Planète Nana Effet TV. Merci na confiance et fidélité au pesa biso toujours ça la kaka musala ndeto misana bino vraiment merci parce que boyambara biso na banda kuna bino vraiment sans problème vraiment toza reconnaissante na obozo sala voilà le long émission de le soleil ambeto kande bo misana kolanda vraiment nde na yebisaka bino bokozala jamais déçu parce que awa vraiment tokopesa baconseil ya malamu oyo mpe ezobakisela bato implice tolobi teke biso tokoka parce que moto akokaka te tozwaka mpe ba implice yango toyaka nango tokabola yango nga na bino vraiment esalaka un grand plaisir. Voilà lelo na émission na bino lisolo ya mbeto tozoparle sur conséquence ya avortement. Parce que mamboise belé na mokili mamboise vraiment ebelé eza pe na bato bazobenga no natilo en tout cas félicitations na musala okosala en tout cas merci parce que soki binote mobulu makasi voilà sans plus tarder avaka tokota na masino ndenge zalaka je dis un grand merci na le bon Dieu parce que yende numéro 1 y plafond ye nyonso nanga vraiment na vie Natacha Boto ça et vraiment mobulu soki était toko vivre était toko pema était tozala à bonne santé té donc yende plafond merci je dis bonjour na la patrona hein, la grande dame maman sociale maman motema bolingo maman moro pas comme les autres nana et fille vraiment merci depuis quelque part vraiment je suis reconnaissante na ozosala na vie nangai vraiment merci infiniment. Je dis bonjour na ba bonne sur la planète nana et fille vraiment na benga bino famille parce que sabino vraiment mobulu to kokate sabino vraiment to kokate parce que au boko ça na chaîne bino ngamo ouais ça me lequel quoi ezolekela nga makasi ça nga bientôt na mona chaque jour boza ko s'abonner donc so penaka émission koti bozo partager bozo tala bozo taba j'aime bozo commenter vraiment bolemba biso te biso pe to lemba binote je dis bonjour na chaleur bapema depuis quelque part babi la star star moro pas comme les autres vraiment respect non vraiment Roumela vraiment bonjour na famille na famille Boto bonjour na ba maman nyonso parce que natilo femme battante ça la moi na ba maman na ninga ba maman mingi vraiment ba bonne fête na bino parce que tous na mode de la femme ba bonne fête na bino vraiment natilo va ninga ba maman moto ça là vraiment je dis bonjour na ba boni na ninga bino mingi voilà to kotaka na masolo libange zati libanga sadinga kana ba abonné fara vraiment lelo boba natilo femme battante lelo oyeli biso nini susu ya malonga lelo tozolobela conséquence ya avortement parce que mamboise belé na mokili mamboise vraiment ebelé tant tolingana aboye faut tout s'attendre na nyonso nde tolingana aboye tant au mobile yo télémission lingo puisque maman na tu je t'aime na zo moi aussi je t'aime na zo mo t'aime corps âme esprit na pesi na yo to mema mpe na bolingo ka ndenge ezalaka faut te baton to lingani zeni pe eyaka ata to sali nyonso ata to luki moye to kangango eyakaka po yango jamais rata ekoya. Mais tant que il faut tous aller responsable.
faut tous la responsable. Non, tout non ba papa question, au beau répondre à ta commentaire. Beau répondre à ma commentaire. Ce qui m'a dit, ce que papa n'a comme nazé, mes réactions les alanines. Quelle est ta réaction? Et ça, mon bal, mon soussou, moi c'est chéri. Na kanga mi na mona souté na mo na lingala na mona souté. Ils ont même tout comme c'est une nouvelle na mona mère échangé. Les sous vous na miès mo bo seka. Mais to ka pesi nouvelle wana. Mona mbali mère échangé. Donc to bande ko lia to yebaka te. Donc to bande ko sepela na to yebaka te. Et ça mobile msusu. Quand dès que je vivre zemeye, moi ça est mobile abi eh non prêté. Non, n'a ça prêté parce que tu vois non tant ande na za boye. Faut ça ba classe na ba zembo e simbati. Tant o yebe que zo tant pourquoi que no linga fia bato. Je m'excuse. Vous excusez-moi vraiment. Tant on linga fia bato yebe te que zo tanga. Même si on a non des abois et la famille, on famille en possède zate, on m'a vu non possède zate non cascade non luka. Alors tant et puis que zo luka zo cascade, tika kolinga non te mescota ou yo linga zemeye. Mon ben me soit pour vous dire que non, il faut to longo lango. Parce que tant ou yo memi fia bato bi qu'il faut alongo la zemi, tant wa ki alongoli. Les gens qui ont été mwana moko pondé tozala boy nzamba ko mutu muso azana bana 5 musule muso abota na ete musule muso abota ka moko musule muso abota ka mibali omona yo les gens nzamba tsako kalisu moko wana parce que yo mobalo ke olongo osale fort faire batalongo lizemi omona pi bobalali na binote bokabwani nzamba pesi faire batsot mobali mususu mobali ala pena honorer ndeko mwasi luka mabota zeme zoya te nyonso neza ba conséquences ya avortement ils ont même sorti sa fille mususu kisi amela tanga meli kisi wana eke sali bisala sana libumu toze mon pe longwe bien te ememi ndeko mwasi na liwa akufa tiki mobalo wa continue pe kolinga. Et à kitoko te faut to yebaka donc dès que mobile faut ça la prendre na nyonso alors tant to lingani faut to s'attendre na nyonso donc nyonso ko ya alors tant biloko wana ye to me ma charge na biso baka mema kolo ko lemba te to me ma charge na biso kolongola zemi eza bien ti l'autre monde m'a belé bate belé bakota na sama belé ka pona berreur oyo ako ke pa longo be bakatem so bakati ba trompe ako so concevoir ti nous so poni akende ka longola zemi mobala tinda kiye mibali botika kotia biso na berreur mibali moi si musu ton oyebi sa mobali ke na komi na zemba laisser to longola mobala bi soki mobala laisser to longola mo so abi pa ke so simba te soko boko longola ngano esili mibala bongo baza soko boko longola ngano esili soit luka papa oboko la mwana wana yo pe mo so tali boso te otali sima te atema ngamba na ke na longola po to continuer bolingo ton on peut longoli boy et même on ba maramune so to mona awa Maman, tant au monde nous vendre na mobile. Tant au monde zeme yo isi mobile ke na zeme mobile a komi ko tepa aza mobile mabe. Mo pe photo meka mibali o kosi pe o tala penda soki mobile wana penza alinganga na bolingo ya solo. Po likambo zeme ndesika moto epelaka. Esika mboke zambe yinda likambo ya zeme.
vrai mobali amema charge na ye quelle que soit difficulté eza mibali mosusu amema charge malika azotanga mais to mwasi ayebisaka na zemi mama okobota mpo ayeba ke nalingaki fia bato nabimaki na fia bato na mutuni azoyeba aza koreconnaître ke oui nazalaki na fia bato donc eloko soki ye fo na supporter charge na nga ndoki mibali ezaka otina mwasi fo tolongola ngo oyebisaka tolongola kobala na ngai te omemaka mpe na hôpital mo ya makasi te omemaka le mosusu te nasaka bambe mosusu bakoma ana docteur na ye privé ona obenga vie na oyo eza liyanzi obetongo tata liyanzi nzoto basala nango jeté la santé n'a pas de prix ndeko mobali ntongo omoni oza no prêté alors tika ndeko mwasi ntongo omoni koza na prête te ngai naza namoni ke na obota nanu te zwa makolo kanga ça croiser les bras kanga so moto komikoki te oloki otombe na baerreur te otombe na baavortement te wi ntango oyakelaka nango te mais fo tomibatelaka mibe miso balingaka kose protéger te ngai nalingaka yango te bazali neni kopeti yo mwasi na yo te nalingaka yango te mais irresponsable tant pas olinga te tango ye akoka charge wana te ndeko mwasi soko lingi eloko wana yelo te c'est protéger parce que eza na ba fille musu bayeba ko calculer te bayebi te bayebi ko calculer te bazali do azokende na ye kaka boye surtout baleki oyo bazoya mikolo azokende na ye kaka boye sans contrôle ayebi ke to nozwa zeli ena olongola yango bon obenga oza liyanzi lelo longoli lobo longoli lobi kuno longoli et après matrice mpe elembaka ti elembaka mpe yo ntongo nano obali te ntongo obanda olongwalongwa bazemi soki nzambe apesi yo libala apres obenga na ndoki ya vi ndoki ya liboso eza yo moko totika obenga noko ndoki oh papa leki ndoki te totala mpe bale passé na biso nini oyo tosala totalaka bale passé na biso mabe tosala tobuka yango ka lelo te tobuka yango plus tard nakoza lelo nasali na nga vie nasali ba vie nasali ba n'importe quoi et après lobi nango ntango na bali nasali foyer na nga nakomona makambo moko boye raisonner le passé le mselo mo osana mobali moboka bona bane eloko isala nga pasi ozana mobali lelo otombe na zemi osi mobali papa nde nazami naza na zemi mobali abipake sozema na foto longola parce que na prêté to longola bon ok na ndimi toke to longoli na ko longola wana le msu bakati nga ba trompe soit écrit nga ba infection mo boye oyoka mobali on soit boyo parce que bakana eza trop mobali nga boyo aza su pembe na ote abosa na bilenge oyo pesaki ye abosa nango avortement ça malamu te to éviter pour que babiloko wana ya te toyeba ko se protéger toyeba ko se protéger surtout biso ba ono to baliti moi soko bando longola bazemi tout le temps ti matrice lembaka faut que mi batela to pe mobalo akopesa lombongo mobalo akodepenser pona alia pe loka malamu noka le loko déjà si ba saleli non moi il faut ça na ba principe non oui ndeko mobali ndeko mwasi tant toza en couple na relation amoureuse tant loko ane to me ma charge na biso parce que biso ne to lukaki
pour moi c'est un bâton bazali tout s'attendre quand nango zemi ekoyaka ata lelo yete lobi kuna ekoya alors tangu eye tous là bas parents ya solo. Voilà, vraiment, merci pour le vraiment. Tosuki, awatomeka un peu que le bel kambu ya conséquences et avortement. Voilà, babito moto akoloba ya malamu retenir ya mabetika parce que bazwaka nyonso tenga natasha boto na kokati na kokate na zokape un peu c'est pas maman nanga moi boyebi omuke na zwaka yango na yaka na ngona partager ngana bino na lobite ki na za spécialité na yoka rapé conseil na yokaka donc pen o ngana loba ngamo pe na zwaka un plus et ça te ki ngana zwaka te na zwaka pe un plus vraiment en tant que telle émission s'abonner tia j'aime commenter vraiment tout le monde a ba commentaire na bino et ça la rabiso kitoko makasi. Voilà, je dis un grand merci na la patronne Nana et fille, la grande dame maman sociale qui lo ya ba maman maman ma bobo maman pas comme les autres. Merci infiniment. Je dis un grand merci na babonné. Babonné. Il y a Planète Nana et fille. En tout cas, merci na obosa na chaîne. En tout cas, ton hôtel émission partagé. Partager peut-être ça na mutu moko pe azala na moi koko so moko boy mais tant que l'émission à cause pe un plus moi boye pozuya ko bomba ngoyo mote partager les pe muninga tindela pe papa tindela pe mama yango wana nde to kolinga yango wana nde vraiment esala ka kitoko makasi. Je dis merci na de Chris Kaya papa na Christanella. Je dis merci na Sylvain. Je dis merci na famille nanga famille Boto. Merci encore na la taille S, Naomi, la coquette de la presse, en tout cas, merci. Et à mon bout à la payer. Il y a plus de conseils, il y a des gars, on sentit que fitirin, il y a ma casse, et que bête, ma planète, nana et fille, et le bota la zoto, mais bota la oe, ko bimala mundoko. Soda soka si mondok, batuna ki acheté, pour ce sakani, à niato ya makolo. Vraiment, merci, restez toujours branchés sur d'autres chaînes. Planète Nana et fille. Émission Lisolo Yambeto. Je m'appelle Natacha Boto. Autrement dit Natilo. Femme battante. Moi, na yaba maman. Ngala bino to mona nimbala ya simula linga bino mengi. Je vous aime beaucoup. Bisous.